Au lieu de comprenez ça? Au lieu de mettre ton intérêt en amont, revendiquer tes droits pour que les politiques bâtissent des règles, bâtissent des principes, que Moutounion soit se retrouver de génération en génération, même Longwe, n'est-ce pas? Koya, Batosa, règles, Batosa, principes. Eux, même bateau prétendre que diriger, ils sont complexés. N'est-ce pas? Il faut être des gens comme de Lumumba qui vous dit comme ça. Et là, qu'on a au monde, le président Élie Martin Fayol, qui vous dit comme ça, qui vous dit vrai. Ah, les autres, mais c'est la vérité. Si le peuple ne prend pas conscience, si le peuple n'agit pas, il n'y aura rien qui va changer. Mais de l'autre, je te dis que l'occupant a changé le jeu. Madame, l'occupant a changé le jeu qu'il a changé. Il faut prendre l'idée de l'opinion. Bato basana ancrage moko devant le peuple. Allez, au côté ça on a katia rana bino. On a soutenu mon Congo. Ngana za Mungala, il faut soutenir Mungala. Ngana za Mouchouaili, il faut soutenir Mouchouaili. Oh, de l'autre côté, Moutou za Mungala yo soutenir lui roule carrosse, hein? N'est-ce pas? Banaye bazana ba avion par-ci par-là. Mais yo mouto ko soutenir au le 500 francs. Mais voilà maintenant là où que nous devons comprendre. Il faut rendre les Congolais pauvres. Allez, bati to pesa bango kaka marque activité moko. Babar. N'est-ce pas? To pesa bango kaka marque activité moko. Ba obasi sakelasi, allez, ba fan de la cabine. Et c'est encouragé, madame. C'est encouragé. Madame, s'il vous plaît, question de revendication. Et à question, il y a planification politique. Hein? Bah, tia population ma fouta mbebona munoko. Ma fout en tabac plutôt dans Mounoko, à l'embola, mais en soi, il n'y aura rien qui va se passer. Ils ont la continuité. Pour comprendre, Kabila n'est pas inquiété. Hein? Kabila est là en train de circuler. Aujourd'hui, il y a le Lubumbashi. Moi, si je suis à Kingakati, il est là, il est très à l'aise. Pourquoi il est très à l'aise? Parce que diversion, il y a qualification, il y a corps, il y a gouvernance. Donc, c'est signé dans Bella Loge, Bella Loge, n'a pas Congo, accord et gouvernance. C'est cet accord dont Félix Tshisekedi a fait allusion que Baron Préango, juste à la réqualification et accord. Mais vrai accord obscur. Voilà. Au signé au Kaka, il y a 3 présidents africains qui disent que non, Bazaki témoin, il y a accord. Mais écoutez, accord on a bâti en on a mis ça. Donc, on c'est au Salema. Donc, il y a une stratégie occupant à changer. Il faut puiser maintenant il y a la Mouka pour faire croire que non, maintenant Congo et que Malamu, j'ai occupant. Pourtant, il y a un recensement, Nassima Mikolo, il y a une autonomie en Boka, côté de Katani. Ils ont une intelligence supérieure que les Congolais devaient comprendre, madame. Les gens sont encore flous. Les gens sont dans des distractions inutiles. Oh, Kotoyo, Bati, Nini. Donc, vrai problème déjà, mais c'est ça. Comment vous pouvez signer l'accord, madame? Comment vous pouvez signer l'accord à l'insu il y a Parlement? Parlement est évité. Madame, est-ce que vous trouvez ça normal? Comment? Landa Sony Relais, hein? Ou à France, Makamba Komi. Donc, tous approches la balkanisation si les Congolais n'ouvrent pas les yeux. Tous approches la balkanisation, madame. Mais les gens sont dans des sentiments inutiles. On va sentiments ya bozoba ya bonyama. N'est-ce pas? Pas sentiment inutile. Donc, aux autres, même pas vie na yo moko nanu, vie na yo moko. Autant la ngona noté. Moza sentiment. Ta
Tandis que muto yona ako melaka, ako roulaka carrosse, yona famille na yena bami qui partout, ba ako voyager qui sont très à l'aise. Mais yo koke kuna oyembi obeti maboko, ozongi na okomo luka 500 francs. Est-ce que vous comprenez ça? Au lieu de mettre ton intérêt en amont, revendiquer tes droits pour que les politiques batia ba règles, batia ba principes. Oyo ko sala que mutu nyonso va se retrouver de génération en génération, même ba o ba longwe, n'est-ce pas? Ba o ba koya, ba tosa ba règle wana, ba tosa ba principe wana. Mais non, les gens sont dans des sentiments inutiles, dans des fanatismes inutiles. Ba bossa na même kibomoto na bango. Est-ce que vous comprenez, madame? Tant on a dit que il faut refaire l'homme congolais. Il faut quitter le monde à sentiment. Le monde à réalisme pour sauver la République, madame. C'est ça la réalité. Donc, c'est le travail qu'il faut faire pour sauver la République. Parce que notre peuple, tant qu'on va comprendre nos sentiments, on va comprendre nos sentiments. Mais il faut savoir ceci, que l'occupant travaille sur ça. L'occupant est en train de travailler pour distraire encore les Congolais. Moi, je félicite les combattants. Les musiques n'a pas toté. N'est-ce pas? Mais bien sûr que moi, j'aime beaucoup la musique. N'est-ce pas? Mais nos musiciens devraient au préalable mettre l'intérêt. C'est la science révolutionnaire. Bon, c'est la situation où il éduque masse. Pour que Bissoni soto aide Mboka. Pour que les politiciens battent les principes. N'est-ce pas? Ou les règles. Ou Moutounio soa koya. Atosa yango. Mais tant que tu as kaka na makambo ya mama ya question ba primature yo kanisi ba François Hollande wana comment ça s'appelle ba Trump ba tona yo se bazana kati ba monde kilte wana te mais bango bazana ngo siko ba coloniser ne mama ezali question ya biso mais bon bilo siko bango ba okene ki pino makuri yango bon qui montre bango zo sa te point c'est l'homme mutu nous sommes complexés. Eux, même bateau, prétendre qu'on dirigeait, ils sont complexés. N'est-ce pas? Il faut être des gens comme de Lumumba qui vous dit, comme ça. Et là, qu'on a au monde, le président Élie Martin Fayulu, qui vous dit comme ça, qui vous dit vrai. Ah, les autres, mais ils sont vérité. Nani? Non, madame. Madame, yo ko ba makambo wana te. Président il a oulal sa batupongi na ndenge nini. Na ndenge nini parce que il vous dit combien de fois zoba discours du président Eli. Combien de fois il a demandé les gens. Écoutez, madame. Faut y ba quand un homme politique parle. Il faut y ba discours politique. Martin Fayulu a babilo mususu. Ako lo kwa mutunyo so boete. Voilà. Ako lo kwa mutunyo sote. Mais ngao peut-être na zolo pour occupation. Ngaza ndé mona Martin Fayulu. Je parle. Mais okotina Martin Fayulu abimisa ba momu susu. Ou bien yo na ta mozito abeta kia. Mais l'ambassadeur États-Unis comme le président Mama Oseya. Yo mai munene. Tant que Mozito a bêta qui est là, il faut faire la guerre au Rwanda. Yo moi mokilinde ninga na gawa. Mais malobane to lingi ngwana. Ah mais kasi on a zoé bisayo. Ya. Tala. Mama Oseya. Na c'est le moko hein. So zui discours il y a président Eli. Au président Eli a benga na révolution. Mais il y a rien. Moi j'avais écrit d'ailleurs que non. Peut-être les gens vont se mobiliser partout au Mokili pour soutenir le président il y apparaît sur l'occupation dont les mots il n'a pas d'ailleurs kuta lobango bon na nini na palais na kana faden wana conférence de presse mongo sala wana a betango ouvertement que notre pays est occupé mais nini batwa lo bandeni ce n'est pas seulement Fayulu qui va se mettre debout non. Si le peuple ne prend pas conscience, si le peuple n'agit pas,
il n'y aura rien qui va changer. Mais de l'autre, je te dis que l'occupant a changé le jeu. Madame, l'occupant a changé le jeu. Le jeu qu'il a changé, il faut prendre le leader de l'opinion. Bateau bazana ancrage moko devant le peuple. Allez, au côté ça va on a kati ran abino. Yango au moins qui va au côté ça va on a kati ran. Tout ça pour ça va. De l'autre côté, bazo quoi avancer. C'est de l'intelligence, hein, madame. Naturellement, c'est de l'intelligence. De l'autre côté, va avancer. Va avancer. Yo qui m'a cambu il y a carte d'identité à ouet. Ozo comme makambangot. Donc mais bazuko bazanango babo o babomi bazuko carte là babo babomi bazuko carte là babo babomi. Na ebiso lo moko. Amina nga moko. Auta ki ba côté ya Bukavu. Obi ki ayebisi nga Miché. Omoni carte électeur na biso kaka. Soko ozo na périmètre ya Bukavu wana. Okota le Rwanda ndenge olingi. O laxika carte wana okoti. Mais soki ezaki ba carte wana outi côté mususu. Ba Kinshasa, ba Kananga, ba Kasai, ba Lubumbashi, ba okota te. Donc si vous regardez parce que sur tel pays frontalier wana nyoso wana. Bango Rwanda fungola nini ba koma kosala ba achat. Donc sur le plan économique, la balkanisation a été déjà faite. Et l'autre cas physique. Parce que au moins ba province ba mboka na biso nyoso ya pembeni pe wana ba koma ko somba ba biloko na bango commerce bango nyoso koma na ba pays voisins wana. Yango maintenant balingi ba mema batu na kati esprit wana. Ba Rwandais wa ba Ougandais wana ba kota ba koma ba Congolais tambo ko pesa bango carte d'identité. Ba ada ekutu makamuna biso nyoso de to sala yango na Rwanda, to sala yango na Uganda, to sala yango boye. Tala bino ba ko bomaka biso, ba ko nyokola ka biso. Alors to songi autonomie na biso. Parce que bo pesi bango déjà nationalité congolaise, ba mokili mobimba et reconnaître que no ba congolais. Bo tant ba ko senga autonomie wana, zoba bimi nani. Zoba bimi so ba congolais. Nous devons comprendre. Zoba ko bima nani to komi peda na suka mona mboka pamba te. To lekisaki mwa minute moke pona kolinga ete to lobala bato kasi nini sikoyo ko yebisa peuple congolais pamba te soki na tali na tango oyo to bandai ko bunda poto zo indépendance na époque ba kokolo la biso bango nyoso ba leader politique bakangaki bango bato ba liberaki mboka ezalaki peuple Lumumba aki na boloko o na boloko mais peuple amonaki ete paseleki tango baboyi meeting ya président de la République pendembo basali biso makamabe et ekutani allez to bomane kendaki les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 ti les 9 si je me trompe pas ko bomane zalaki nde mondela lobi te esengeli la pesa indépendance nde ba leader politique ba ekobima mais sikoyo peuple congolais akokufa nzala peuple congolais akonyokwa ya lingi kaka ayembela ka ba leader politique. Pona nini akokina kolongwa la siba ba leader politique te moko abunde tumba po indépendance na biso pesa baki na Lumumba te Lumumba kutaki ete peuple abimi abundi nde tango mondela yeko pesa bango na maboko nde bango ba yeko bima mais peuple nde abundaki siko peuple na biso akolala pona nini tikino lelo nini aliko boma ba ecclesia o bazokende eloko nini eza kokota na moto ya peuple congolais po atelema te. Maman ya question ya leadership. On n'a pas de leader sérieux. Mais il y a aussi des leaders sérieux qui n'est pas encore le peuple à comprendre et à noter. Mais il y a des gens honnêtes, des gens de valeur, des gens sérieux. On peut pas le bas, mais peut-être pas tirer attention. On a eu que si tu talibas comme la même direction et que tu as un sentiment, les choses ne vont pas marcher. Il faut travailler notre peuple contre les sentiments. Les sentiments partisans. Nganaza Muluba, il faut soutenir Muluba. Nganaza Mukongo, il faut soutenir Mukongo. Nganaza Mungala, il faut soutenir Mungala. Nganaza Mouchouaili, il faut soutenir Mouchouaili. Or, de l'autre côté, Moutoaza Mungala, il faut soutenir lui roule carrosse, hein? N'est-ce pas? Banaye bazana avion par-ci par-là. Mais yo muto ko soutenir o le laga 500 francs. Tena lo baki ya mi bale mundundu. Ali a soutenir ka mutabandundu. Mais j'ai parlé de ça. Après Muluba, Mundundu, Mungala, Mouchouaili. Mukongo yo na bandundu te. Ba Kongo. Voilà. Donc
si nous quittons stade, cette façon de voir des choses, yango là où nga lobake Mobutu azaki na mabenaye, mais Mobutu mérite ya ko salele monument na katamboko parce que l'unité nationale o Mobutu ce qui lelo moni ke occupant na lelo okoka ko zo balkanisation physique té ça pour unité wana. Je vous dis la vérité madame. Donc yango moni ke l'occupant il est en train de tout faire pour casser cette unité nationale là. Yango mona ki juste après ma ponami, il y a le 30 décembre, balobi o bato kikutu batabandundu, babomaki baluba. Mais lukuta monene kino le monisco c'est la banquette même mutu mon côté. Donc c'est pour dire quoi? C'est un jeu de l'occupant. Je n'ai pas cette information. Donc c'est pour dire quoi? C'est un jeu de l'occupant pour diviser les Congolais, pour séparer les Congolais, pour que casser cette unité nationale là. Mais les Congolais vont souder. Les Congolais pour le Congo vont souder. C'est pourquoi j'attire encore l'intention des Congolais que nous devons sauvegarder cette unité nationale pour faire échec. Tala, bakotsa biso ba théorie. Oh ba Congolais balingana kate. Bakotsa biso ba théorie. Congolais alingi mwasi, alingi musique, alingi masanga. Bango madame, nanango amela masanga te. Ba Rwanda ba mela masanga te. Bako zela nanu mama. Mama yokanga nanu. Yongana soya. Bango ba mela masanga te. Bango balinga basi te. Babo ta ndengeni. Mais voilà maintenant, là où que nous devons comprendre. Il faut rendre les Congolais pauvres. Allez, bati topesa bango kaka marque activité moko. Babar. N'est-ce pas? Topesa bango kaka marque activité moko. Ba obasi sakelasi, allez, ba fan de la cabine. Et c'est encouragé, madame. C'est encouragé, madame, s'il vous plaît, question de revendication et à question de planification politique. Madame, s'il vous plaît, madame. Mais nous n'avons pas l'impérium. Nous n'avons pas l'impérium, madame. Moi, je n'ai pas l'impérium. Vous comprenez? Donc, ils ont l'impérium, c'est pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est ce que moi je suis en train de dire que il faut éviter d'autres discours. Il ne faut pas que écoute na matoya ba Congolais. Maman, tala bolingo ba Congolais, tala kende libanda. Moi je n'ai un témoignage moko. Parce que moi je suis communicateur de la Moka, je suis proche de Fayoulou. Mais non, c'est la vérité. Moi j'ai eu des appels de gens en Europe, partout dans le monde, pour témoigner sur Fayoulou. Tant que abana ko sala na mobile wana azaki directeur. Hein? Non, lui il est interdit. Na Kenya, na Nigeria, na Mboko. Comment on appelle ça encore? Hein? Quand il était là, il aidait les Congolais. Et azaki référence. N'est-ce pas? Tala, Kende, moi j'étais en Angola. Kende tala ne ba Congolais, na Angola ne ba vivre na solidarité. Ba Congolais baza accueillant. Tala rande ba Congolais ba yamba ba étranger. Ayami ba étranger, okomo ba ndeko nae. Okomo a commission pa masanae. Mais mabeka soka yuluki ande konana. Vous comprenez? Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. L'occupant profite de la faiblesse de Bissowana pour agir, pour détruire les Congolais maintenant. Yango azomona ke akota kaka place ona a diviser biso, akota na poka séparer biso. Donc, c'est un peu ça, madame. Nous devons comprendre ça. Surtout comprendre en côté. Madame, l'occupant va commencer toujours à et à avancer. Donc, c'est la conscience que nous devons prendre pour sauver notre pays. Parce que Congo est un beau canabiso. Soto lingi Congo te, mutamuso a lingi la biso a place azate. Donc, c'est un peu ça, maman aussi. Bande Kubalandi, Papa Lumumba, Koko Lumumba, alobaki la biso alobi. Bokonzi ya Congolais bapesa ki biso kopesa te. Ba rachaki yango, ba bundaki etumba
Mundela lembaki nde apesaki libanda. Kasi lelo oyo congolais yo moko mitala na 1959 babundaki le 4 janvier, le 5, le 6, le 9 lelo kokisi 62 ans. Total anano est-ce que indépendance na biso joue rôle? Est-ce que tozali pays indépendant ou bien tozali dépendant? Tala babali ko kokotisa biso sur na colonie ya koleka. Yango to ekoluka moto la mayele président ya parti politique éveil populaire pour être to solo la lande commission azali pe la ngambo ya lamuka pour être to solo éveil ya conscience ndeko la ngai to longola ba critique to bunda l'air est grave. Nous sommes contournés par les Rwandais. Soki kaka Félix ameki kolobelo komoko la Kabila ya mabe Kabila ko finaka kwek Congo ekei pe ba Rwandais bakoti yango moni père na yenda zo sala ba désordre oyo po yoko tela kata distraction ndeko totelema to bundela mabele to bundela mama oyo azokende to bundela makila pe mabele to tika yango te rapport mapping to tombola yango to bundela minyembo ekei to bundela 500 personnes ba boni bango basu ba carton électoral la bango to bunda bandeko la ngai pour la passe ici là mon le ba soka mon mboka na pesi merci eza première émission ya mbula auto bandi 2021 na pesi pe ba kongomani nyonso bonne année biso na kati ya éveil populaire toza toujours en plein recrutement ya ba cadre et en plus toza toujours na ba démarche pour que tozo agrément na niveau ya ministère intérieur bandeko nyonso balingi ko porter biso main pour que tous soient agrément, pour que tous bunda bitumbo ensemble, bah koki kozwa biso na plus 243 81 57 94 972 plus 243 81 57 94 972 bah ozwa biso to solo là peut-être quoi approfondir encore ba idée ba makanisi pour que tout sunga mboka na biso. Vraiment bandeko bo benga parce que ezali lisungi malamu. Multiplication ya biloko oyo ezali na ndenge ya mabete sengeli tozala kaka na mikandala biso oyo ekosimba biso pote to bunde tumba. Merci encore une fois la bato oyo vraiment bosonga ki biso la fondation Océan du Congo na mikolo mizali koya to koya kolakisa bino F90 la biso pamba te mikanda ekotaki ata ko boboyaki na tanga bakombo la bino kaselo kwa malamu ali ko pesa bino. Merci encore une fois pamba te fondation na pesa li moko eloko yo kosala musala makasi na kati ya République démocratique du Congo pona toujours ya libération pe ko zoli su lipanda la biso lipanda ba batela ka yango tozali ko batela lipanda la biso po lobi ba arracher yango te. Merci encore une fois l'équipe technique. Judeka, notre réalisateur de Télabiso. Merci encore une fois à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campagnon de Benjamin. Merci à Pape Dieu, directeur de recherche stratégique. Merci à Sango Mokondi Paris Bemiso Babiso et merci à mon ami de tous les temps Junolo Soa. Et puis la Bilonio Saobo Kotika Kosonga Biso en tout cas. Que Dieu vous bénisse et merci encore une fois papa. Merci merci maman Océan. Merci Mini. Mais bandeko babenga pour éveil populaire dans la posée ba cadre pour tout sangisa makanisi totonga ekolo na biso. Vraiment bobenga ekozala motu ya pe bozanga kosunga biso te bandeko la ngai. Poto libérer mboka oyo ezali tozala ba outillage. Peuple ça telemi vraiment azali na posa ya kobunda. Mais soki to bito bengana to bimba robeta biso masasi. Mais soki tozala biloko to kozongisa bitumba ba soldat la yebisa biloko ba robanga biso. Mboka oyo ezangi ka misolo po peuple atelema pona ko telema peuple sa telema kasi toza ko banga ndeto bimaka babo makabiso soki bosungi biso ekozala malamu. Que Dieu vous bénisse. Bye.